Isaïe 11. Isaïe 11 ndenge alobi na biso awa tozali komona ezali koya ya Christ. Ezali ntango alobaki makambo oyo ntango asalaki prophétie oyo Christ ezalaki nanu kutu akoya kutu te. Donc Nzambe a utilisé ba prophète ne makomi elobi na biso ke ezali poussé par le Saint-Esprit ke bato ba prophétisaki de la part de Dieu. Esaïe azalaki prophète oyo Nzambe atiaki maloba oyo kati na motema na ye. Leo toza komona awa ezalaki na période oyo bana na Israël bazalaki na kati ya kobundisama mingi. Oyo Esaïe alobaki ete ke ekozala na mwana moko oyo akoya akobima na libota ya Isaïe. Pe toza komona na libota ya Isaïe wana ezali oyo ezalaki papa ya David. David nde azalaki mwana ya Isaïe. Makomi elobi na biso ke Yesu Kristu aya na nzela ya David, na libota ya David akutaki na libota wana. Mais tango makambo wana ezalaki kosalama, tango Esaïe a prophétisaki, ezalaki likambo ya kokamwa, ezalaki likambo elekela tango supe na tango na pe bato ba comprenaki te. Parce que pona liloba oyo ekokisama ke Yesu aya kobotama, donc ebulekaki ba mbula ebele plus de 700 ans soki na bosani te. Donc ti Yesu Kristo aya kobotama. Mais eloko oyo esepesaki motema ya ngala na tangaki makomi oyo tomoni ke bitumba ezalaki, mais na kati ya bitumba wana oyo bana Israël ne bazalaki ya kobundisama bayebisaki bango ke puis un rameau, donc ezali lokola nzete eziki zamba eziki biloko nyonso eziki, mais na kati ya banzete wana na kati ya zamba wana ndenge ezikaki mwa nzete moko lisusu ebotamaki oyo eyaki lisusu kopesa espoir. Amen. Donc eza vraiment Nzambe azali Nzambe oyo ya bikamwa ata esika oyo ezali ya kokufa, esika oyo nyonso eloko moko te ya malonga ezali Nzambe aza capable ya kobimisa eloko ya motuya. Amen. Amen. Donc na kati ya banzete oyo ezikaki wana na kati ya zamba oyo ezikaki nzete ya sika eyaki kobima, eyaki lisusu na misisa lisusu makasi etelemaki lisusu pe yango esalaki mosala na kati na bato oyo toza komona ke ezalaki Christ. Azalaki ramo oyo nzete oyo ya sika abimaki na kati ya bisika oyo ezalaki ya mobulu. Eloko sepesi nga babi ke l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc tozomona ramo wana ndenge abapesi yango na kati ya lisese ezali lokola nzete. Mais tozomona nzete wana nde ezali Christ. Amen. Nzete wana nde ezali Christ. Po babi ke na tango lere ya koya akopesa esprit ya Nzambe ekozala likolo na ye. Amen. Toza komona yango lere Christ bazalaki kobatisa ye na Jean-Baptiste, Molimo Mosantu ayaki pe ayaki kotatola eke oyo azali mwana na ngai ya bolingo boyoka ye. Pe Bible continue koloba ke esprit ya sagesse ekovanda likolo na ye, esprit ya intelligence ekovanda likolo na ye, esprit ya conseil pe ya force ekovanda likolo na ye, esprit ya connaissance pe ya crainte ya Nzambe ekovanda kati na ye. Alléluia. Amen. Il respirera la crainte de l'Éternel. Toza komona oyo nyonso ekokisamaki na kati ya vie ya Christ. Tango Christ ayaki tozali komona sagesse tozali kati na ye. Alléluia. Po tango azali kotatola, tango azali koteya, même bato bazali koloba balobi mais tomona nanu boye te mayele ya boye nanu toyoka te. Laka azalaki na 12 ans na kati ya temple. Laka azali koteya même ba oyo bazalaki wana ba rabbin oyo bazalaki wana. Alléluia, basakoli ya kala oyo bazalaki balobi mais nanu tomona te mayele ya boye. Mwana ya mukebo mayele oyo euti wapi. Parce que Esaïe asi atatolaki yango alaki lere ya koya akosala différence. Donc mona ke mayele ekozala kati na ye. Azalaki mutu azalaki na conseil ya malamu, azalaki mutu azalaki na nguya. Haleluya. Azalaki mutu oyo azalaki kobanga Nzambe. Haleluya. Parce que azalaki Nzambe laka ya alobi ke nga na koyi komi comparer na Nzambe te parce que ya yaki lokola envoyé de Dieu. Amen. Azali Nzambe mais tango azalaki na mokili ayaki lokola envoyé de Dieu. Ayaki te alobi ke na mitia lokola tata mais na ye na tombola tata po o nga nazali kosala ezali oyo nga nazali komona epai ya tata yango nga nazali kosala. Donc azalaki na bangi ya tata Nzambe oyo atindaki kati na mokili. Toza komona ke yango wana ekokisami. Eloko so esepesi motema na ngai awa
verset 4, mais il jugera les pauvres avec Alléluia. équité et il prononcera avec droiture un jugement Gloire à sur Dieu. le malheureux de la terre. Amen. Amen. Tout ça comme on a Christ azali nzambe. Mingi to mona kata mususu to kokozala nazoke na ana côté ndenga lebiki il ne jugera point avec l'apparence. Amen. Pardon, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Donc, l'air Christ azali ko juger biso, ou bien l'air maloba na nzambe ezali ko juger biso. Okoki kozala pauvre, okoki kozala riche, nazwa yango sikoyo lokola neti na mosolo. Parce que pauvre na kati ya Bible eza na bandenge ebele. Omoni, okoki mpe kozala pauvre, ozali na yo riche, mais ozali na mosusu pauvre na kondima. Ondimaka te mpona makambo nzambe omona yango kaka eske omoyi kosalama, eske omoyi ezali ya solo. Donc wana kondima na yo ezali na kati ya pauvreté moko boye. Evandi na kati ya pauvreté parce que oza na kondima te. Mais okokozala mpe ke na kati na bozwi oza na yo mutu ozanga na yo mbongo. Mais ondimaka mpenza ke nzambe asalaka. Ke nzambe azali na bomoi. Ondimaka liloba ya nzambe oyebake oyo nzambe asali ata lelo te elobi ekokokisama. Donc tokomona mutu wana azali na bozwi mingi, mutu wana azali na richesse. Donc côté wana tosalaka mpe mwa différence wana ke pauvre ezali kaka pauvre te mutu oyo akeleli, mais pauvre kokozala mpe ke pauvre na kondima. Amen. Mais sikoyo toza kotala awa ke ndenge Bible elobi na biso elobi ke nzambe la kaza ko juger biso ajijaka biso te na lolenge azali komona biso. Amen. Amen. Ezala ozali riche, ezala ozali pauvre. Soki yo ozali mutu oyo ozali pauvre, soki osali riche mabe, en tout cas nzambe akokotela yo te ou bien liloba ekokotela yo te parce que yo ozali oza mutu ya bozwi te. Ta mosusu to akora exemple moko banza tuka ya se na se. Oza mutu ya bozwi te, ozanga, mais oza ta mosusu kokende kofinga mutu oyo aza mutu ya bozwi. Là bokokende kosamba, ce n'est pas que bakokotela yo parce que yo za mutu bakotaka ah non yaza na etala aza na ye mutu ya bozwi te. Donc bakotela yo parce que oza mutu ya bozwi te, oke kofinga mutu oyo aza na bozwi to tondimela kaka yo parce que yo oza na bozwi te. Non, kolo atalaka biso atalaka balolenge na biso te, mais atalaka biso selon parole na ye. Est-ce que lolenge nga naza kotambola na kati na kobanga ye ou bien naza kotambola na kati na kobanga ye te. Donc lolenge na biso ebangisaka nango nzambe te. Atalaka apparence na biso te mpona kotalisa biso ke tozali kotambola liboso na ye ndenge nini, mais azali kotala misala na biso, azali kotala lolenge na biso. Yango wana ndenge Bible eza koloba na biso, mais il ne jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur le malheureux de la terre. Amen. Amen. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Alléluia. Amen. Ah, en tout cas, verset Oyo et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Kolo na bomo nzambe alobaka na biso na nzela ya liloba na ye. Ezali vraiment eloko moko ya malamu. Parce que Bible elobi na biso liloba na nzambe ezalaka lokola mopanga, ezalaka te ezali mopanga. Amen. Eza mopanga. Alléluia. Tozomona liloba na nzambe eza okoki kozala mutu ya makasi, mais bakoki kopesa yo liloba moko boye ebeti yo lokola masasi. Amen. Naza kokota natala nakende na lisolo ya roi oyo zela. Roi oyo azwaki mwasi ya ndeko na ye. Il faisait la roi Philippe, en tout cas, ceux qui n'ont pas bossani, ceux qui n'ont pas bossani, en tout cas, Héroïa. Oyo Jean-Baptiste. Le solo Jean-Baptiste. Oui, le solo Hérodiade. Na Hérodiade. Ozomona. Hérodiade na Hérode. Na Hérode. Donc, na kasa ndeko na il faisait les aki Philippe. Philippe. Ndeko na des aki Philippe. Ndeko Hérode Philippe. Ndeko Hérode Philippe. Omonique. Nani Jean-Baptiste ayaki kaka na liloba, mais liloba na la ayebise vérité ebetaki lokola masasi. Amen. Donc liloba ya nzambe eza oba bipenza ke ezali eza mopanga. Haleluya. Na koya na masasi te masasi koka ka liloba wana kaka kozongisa ona nzela.
Amen. Amen. Donc, dans un monde que l'air Hérode, nani, pardon, Jean-Baptiste a mémé la ke lilobana et ningisa ki mote manae. Lilobana yena mwasi, lilobana ningisa ki ti, lilobana et memaki mwasi, a mema, a senga mutu ya Jean-Baptiste. Amen. Et pourtant, ça qui n'a pas liloba. Est-ce que Jean-Baptiste abetaki masasi? Abetaki masasi. Kaka liloba wana ningisi ezongisi na nzela etindia ke nosala makambo ya kokai kosala ete. Oh liloba ya Nzambe ezelo ko moko ezeli ya malamu. Lere ye ebeti yo lokola masasi. Mais ebobi yo te eningisi yo parce que soki toyaki na lisasi penza o ya mokili olinga ko kufa. Mais liloba ebeti yo. Lere liloba ebeti yo zonga na kati na yo lukande okongisa nzela na yo. Paul liloba na esalaka ekorigaka biso. Gloire à l'Éternel. Liloba ezali vérité kaka nde mutu ekorigaka biso. Donc Christ azali liloba, la Christ aza koya bisika oyo tozalaki malamu te la liloba na eza kokota kati na biso aye kobongisa. Amen. Aye kobongisa. Atalisi nga alobi ke nzela oyo oza kotambola eza malamu te. Ngana loba en tout cas merci Seigneur nazonga kaka liloba ezongisa nga lisusu na nzela na Christ. Paul liloba yango nde kobikisa nga. Paul liloba liloba eyaka pona kobikisa bato. En tout cas vraiment na pamboli mi na pomoli kolo po ete yazali liloba. Liloba wana ekreaka. Déjà na ebandeli ya mokili. Liloba wana yango nde mutu ekrea biso. Liloba wana yango nde mutu lelo oyo evandisi biso awa. Liloba wana yango nde mutu ezali kosala biso esengo. Liloba wana nde yango mutu lea tozali kokuwa ya soki liloba eye esala biso. Vraiment en tout cas naza kopambola Christ parce que azali liloba apesaka biso esengo bwanya vraiment na lolenge na biso ya kotambola kati na mokili oyo. Na kanisa déjà na moi première partie on a lobby yetamso kokuyi molimo asungio na ndengo asungio o meka ko bakisa na moi wana avant que to continuer. Nzamba pambola yo mama Sylvie. Nzambe oyo azali na bomoi azali kotalisa biso mokolo na mokolo liloba na ye mokolo na mokolo kobikisama ndenge nini biso tokoki kobikisama. Pona koyeba pokuna na mukanda Isaïa 11 na verset 5. Bana ngaya eza na verset 5. Bible ezokolobela likambo ya jugement. Pena zotanga ngo lisusu na Malachi 3 na verset 5. Je me procherai de vous pour le jugement. Et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens. Il adultère contre ceux qui prêtent des faux serments contre ceux qui exploitent les salaires qui oppriment la veuve et les orphelins qui font fort tort à l'étranger. Il ne me craignait pas, dit l'Éternel, le maître de Ninive. Bien-aimé, awa tozali kolobela bokonzi ya Nzambe. Nani akokota na bokonzi ya Nzambe? Bien-aimé, ekuluzu esangisa biso nyonso pona tobenga mabana na Nzambe pwete mukolo moko tokoma na bokonzi ya likolo. Touti kotanga kuna ke lolenge nini tokoki koyeba bokonzi ya likolo pe lolenge nini tokoki kolanda bokonzi ya likolo. Pe awa bazali kotalisa biso jugement ekozala. Bien-aimé, Bible ezali koloba na biso ke mukolo yango tango ekokoka tango mwana na Nzambe akozonga nani akomata nani akotikala. Bien-aimé, mbotama ya mwana na Nzambe tanka botamaka deja na puissance, abotamaka deja na reni na ye, abotamaka na nguya ya kozala Nzambe. Bien-aimé, azalaki na bitumba makasi. Soki ba profete Isaïa banosaka yango, ba profete Jérémie soki banosaka yango, bien-aimé, pasi ezalaki. Mwana na Nzambe na mbotama na ye azalaki na persécution. Mais yo na ngai ba oyo tozali comprendre liloba na Nzambe lelo, bana na Nzambe, nini oyo ezali kozanga biso, pona biso to approcher Nzambe, pona biso to kota na connexion na le roi des rois, pona biso to lukelongi ya Nzambe wana, tango Nzambe azali komonana. Isaïa 55:6.
Na verset 7 Bible azali koloba na biso ke anva tokozala connecté na Nzambe to luka ye esengeli to mitika to Nzambe alimbisa nano masumu na biso. Na Rome 4 bien aimé, Rome 4 7 Bible lobi esengo ezali na bato oyo balimbisama masumu bakomona nde bokonzi ya likolo. Bien aimé, tozali na tango ya kowelela bokonzi ya likolo. Mwana na Nzambe na mukanda ya liki 2 atikalaki na temple. Memi bambuta muto tobengaka banganga ya Nzambe bakomprandaki te ke bayambaki nani oyo batikalaki na ye na temple. Poete nyonso ye azalaki kosala ezalaka bele bikamwa, ezalaki bele miracle bien aimé. Na yango yo na ngai pe na tango tozopusa na liboso ya papa ezali pona to weli la bokonzi ya likolo. Amen. Amen. Nzambe azali kotalisa biso nzela mikolo nyonso bien aimé. Toza wapi bana na Nzambe? Lolenge nini tokoki kobika pona tokoma na bokonzi ya likolo esengeli totika nyonso. Je pense nyonso ngana koki koloba mama Sylvie esi a expliqué biso yango. Lolenge nini tokoki kokota na bokonzi ya likolo ya liboso esengeli totika mabe na biso oye tambusaka bomoi na biso. Totika nyonso oyo babengi kindumba, totika nyonso ezali koboma, totika nyonso alobi kobotola mobali ya muninga, tokobotola mwasi ya muninga, totika lukunia, totika jalousie bien aimé. Soki opusani liboso na Nzambe, pusa na sala connexion oyo Abraham asalaki na Nzambe. Eloko nini ezali kozanga bien aimé, tango mwana na Nzambe atikalaki na temple ezalaki pona ko se connecter bien aimé. Puete haleluya bantoma na Nzambe banganga ya Nzambe bayebake mokonji abotamaki pe mokonji na 12 ans abandaki musala na ye bien aimé. Tolobaka bandaki musala na 30 ans, mais mokonzi abandaki musala na 12 ans. Poete oya salaki na 12 ans tango atikalaki na temple na Jerusalem elekelaki memi banganga Nzambe. Alléluia. Amen. Na yango bien aimé jugement ekozala na mukolo ya suka. Awa na mukanda ya Malachi Bible ezali kotuna biso ke nani akomata nani akotikala. Na tango oyo tozali eza tango biso tokoki ko préparer royaume du ciel bien aimé. Na Matthieu 6 na verset 19 à 21 Bible ezali koloba haleluya bisengo ya mokili oyo bien aimé oyo biso tozali kolanda oyo ezali kozangisa biso bisengo ya lola bien aimé bampese baliaka yango. Ozali na bilamba na yo na ndako tondisa valise neta na poto tondisa garde-robe na meke bavevi kuna bazali koluka babola bazali koluka yo otala kaka bilamba na garde-robe otiaka kaka bomutu na yo liboso bien aimé to weli na ndebo konza likolo bilamba wana un jour okomona biloko ezolia bilamba na garde-robe ozali koyeba te bamiyibi bakoti na ndako Bible elobi babandi koyiba tamuso babandi ko violer memi bana na mwasi na kati ya ndako bakangi yo munoko nyonso ezali koleka okolobeloko te bampese bakoti na kati ya ndako na yo bampuku bakoti na kati ya ndako na yo babandi koyiba richesse na yo bien aimé anva yo okufa nyonso ya yo ese ekufa na tango yo ozali kokufa mobola ba oyo batikaka bana batiki bana ya babola me awa Nzambe azali kotalisa biso esengeli tokota nde na bokonzi ya lola to weli la nde bokonzi ya likolo bien aimé kolia na komele kosala biso eloko te bien aimé to pusa na liboso na Nzambe to se préparer po ete mukolo wana to mona gloire na Nzambe po ete kaka na Matthieu 6 haleluya na verset 21 bien aimé Bible ezali koloba esika motema na esika palata na nga na wolo ezali esika pe motema na nga ezali eske ndeko na nga mama ndeko na nga itata ndeko na nga mwana motema na yo eza wapi motema na yo eza na biloko ya mukili to motema na yo ezali na makomi Josué azali koloba Josué 1:8 ke livre oyo ya loi kotia yango musika te kweluanie yango te tia yango pene na yo
tanga yango butu pe na moi bien-aimé mukanda oyo ya nzambe yango nde kopesa biso bokonzi ya likolo ava mwana na nzambe aya kosencarne bien-aimé bible ezali koloba na biso na ebandeli ya mokili yenda zalaka tango nyonso ezali kokelema yenda zalaka bien-aimé yango wana babengi ye ada ya mibale. Alléluia. Amen. Na yango bien-aimé tozali komona na mbotama ya Jésus-Christ. Tant que Jésus abotamaka deja na reni kati na ye bien-aimé. Jésus azotalisa biso. Biso nde batu toluka bokonzi ya likolo na tango oyo. Mais Jésus-Christ tango abotamaki na incarnation ya nzoto bien-aimé. Mais azalaka deja préparé. Azalaka deja na reni kati na ye. Poete azali esprit bien-aimé. Azali mutu ya mukili oyo te. Abotamaki na nzoto ya masumu mabengamaki mutu na masumu te. Abengamaki mwana oyo te. Abengamaki mokonzi. Bien-aimé, ye wana siko tozali kwa adore mokonzi oyo akitaka bien-aimé eza ye wana yaki kokumbe kuluzu eza ye wana kotaka na kunda bien-aimé eza ye wana haleluya na mukolo lisekwa na ye voile utaki likolo epasuki haleluya oyo elakisa biso ke esengeli tolanda reni ya nzambe. Amen. Amen. Esengeli tolanda bokonzi na nzambe wana bien-aimé. Soki tokolanda bokonzi na nzambe tokobika. Tango Yesu atikalaki na temple Mama Maria azongelaki mwana. Mama Maria azongelaki mwana. Tango azongelaki mwana Mama Maria abotaki mwana ayebaki akabotaki mwana kaka na nzoto oyo ya masumu. Me mwana abotaki azalaki mwana ta abotaki nde molimo mosantu. Bible ezali koloba tango Jésus atikalaki na temple. Mama yebaki memi pake mwana atikali na temple. Po bo comprendre ke pona to yeba reni ya nzambe esengeli to pusana. Memi mama abotaki mwana abandaki comprendre mwana ya abotaki te. Ma yebaki yango ke amemaki mokonji na kati ya libumu na ye. Eyaki kosala mama na tata bazongi Joseph na Marie bazongaki. Bien-aimé biso ba mama tozali na basekele. Makambu oyo Jésus ayebisaki Marie. Makambu wane komama te bien-aimé. Eza na point d'interrogation. Na yango tosala makasi pona tokota na bokonzi ya likolo. Soki na masano na biso tokolonga te. Tokokota na bokonzi na likolo na makofi te. Alobi eske tango akozonga kokuta biso na kondima. Eske tango akozonga bien-aimé. Biso nyonso tokokangolama. Tokomata. Akokuta biso toza préparé. Akuta biso tolamuka. Akuta biso tolala. Tango ya koluka bokonzi na nzambe. Eza yango yo bien-aimé. Pona Yesu asolola na yo. Ayebisa yo makambu oya bombela biso. Na Jérémie 33:3. Fozala na kati na molimo. Soki molimo mosantu ezali te. Okokolonga te. Esika liloba na nzambe ezali. Esika pe mitema na biso ezala. Tika ke nzambo azali na bomoi. Apambola biso. Nazongisi parole pa ya mama Sylvie. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Polo akumisa na ye. Donc toza ko continuer kaka toujours na kata thème na biso oyo que ton règne vienne. Bokondi na nzambe eya. Amen. Alléluia. Tozali na besoin na yango bokondi na nzambe eya. Bokondi na nzambe eya esala misala kati na biso. Gloire à l'Éternel. Awa naza kotala na kati ya toujours na livre na biso ya Esaïe oto fungwe na mokona lelo. Na kati ya livre ya Esaïe 11 oyo tozali lelo elobi na biso lisusu boye na kati ya verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Amen. Donc toza komona justice na fidélité ezali oyo nzambe abetaka na yango sete. Mwana na nzambe il faut atambola kati na justice, atambola pe kati na fidélité. Amen. Parce que yango ezali
qualité ya nzambe na biso. Nzambe azali nzambe juste, tobengaka ye le Dieu juste et le Dieu fidèle. Nzambe alingi pe biso bana na ye totambola lolenge wana. Tozali komona kati na makomi awa tokotanga na Ephésiens 6 14, Bible lobi na biso boye. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Toza komona vérité na justice, il faut evanda kati na biso. Vérité ezali kaka te tolobaka ndenge tosala yango lokola récitation ke na lati vérité lokola mokaba. Non. Vérité ezali tango yo zali koloba vérité yango nde ezali kolakisa ke yo lati vérité lokola mokaba. Vérité okolata yango kaka te na kati ya koloba na kati ya kosala ndenge tosala ta mosu bakomba spirituel. Lata vérité lokola mokaba yo bozwi na lati vérité lokola non. Tango yo zali kotambola, tango yo zali koloba vérité, tango yo zali kotato la vérité, yango nde mutu elakisi ke yo lati vérité parce que Christ est la vérité. Vérité ezali Christ. Biso bana na nzambe tokotambola na putate tokotambola na vérité parce que nzambe na biso azali nzambe oyo atambola katanga so na vérité. Leo tozali ko ba ete bo konzi na nzambe eya bo konzi na nzambe ko ya tango vérité zali kati na biso. Tango tozali kotambola kati, tango pe tozali kati, tozali fidèle. Amen. Tozali koluka banzambe oyo ya gauche droite te mais tozali kotatola Yesu Kristu ki azali mokonzi pe mobikisi na biso. Tozali toujours fidèle na nzambe wana eya na butu eya na moi bitumba ezala ndenge nini tolobi ke Kristu tokangami na yo tokozala na yo tokolanda yo quel que soit combat. Amen. Tozali fidèle na nzambe na biso. Tozala lokola ba compagnon de Daniel oyo balobaki ete roi atakutu nzambe na biso asali akangoli biso te me biso tokokanga makaka na nzambe na biso. Tozala ba oyo teke tozali lelo tondimi nzambe soki makambo zali kokende malamu tondimi nzambe so tomoni makambo zokende na ndenge mosusu ate nakende mwa koluka na mwa kuna na mwa a côté nakende koluka mwa nganga nakende kutuna mwa mama moko boy. Non tozala ba oyo la tolebiki toyambi Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso. Tozala ba oyo tozali déterminé quel que soit bitumba. Tozala ba oyo tozali kokanga na nzambe na biso. Tozala fidèle. Fidélité, alléluia, na Seigneur na biso ezala vraiment kati na mitema na biso. Ezala ya koningana ningana te tozala bato to ningana kate mais tozala bato oyo tozali kotalela Kristo na biso. Amen. Alléluia. Yango nde tokomona bokonzi na nzambe ekoya. Yango nde bokonzi na nzambe ekozwa esika kati na mitema na biso. Pe eloko liso esepelisi ngai awa soki tozali kokita moke azali koloba ete le veau. Soki tobanda na 6 awa elobi na biso ke le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant le conduira. Amen. Amen. Wana toza komona bolingo. Shalom ya nzambe, kimia ya nzambe. Bokonzi na nzambe ekoya tango bitumba elongwe kati na biso. Bokonzi na nzambe ekoya tango boyokani ezali kati na biso. Parce que nzambe akoyoko vanda te sika bitumba ezali. Gloire à Dieu. Nzambe azali shalom. Nzambe azali oya pesaka kimia. Toza komona déjà na ebandeli ya verset la balobi ke esprit de sagesse ekoya kati na ye. Esprit ya intelligence ekoya kati na ye. Esprit ya conseil ekoya kati na ye. Esprit ya force ekoya kati na ye. Esprit ya connaissance na ya crainte de l'Éternel ekoya kati na ye. Mayele ya bonzambe ezali kati na biso. Namoni tozala tokomaka bato oyo tolukaka kimia. Ata likambo zali ndenge ni tolukaka kimia parce que la kimia ezali yango nde ezali kosala ke tokoka kovanda esika moko. Tokoka koluka boyokani ata matata ezali tango mayele ya bonzambe ezali kati na biso toyebaka kolimbisana. Pona nini parce que mayele ya nzambe ezali kati na biso. Quel que soit likambo tokobenga toujours sagesse ya nzambe eya kati na biso parce que makomi lobi na biso ke moyini ayaka kaka pona kopanza. Alléluia. Ndenge baka diviser pour mieux régner. Moyini azokoya aza kopanza biso po toyeba kovanda esika moko te. Or tango to comprendre que moyini azoya kopanza biso toluka toyokana tosangana tozala esika moko tokomaka makasi.
Amen. Amen. Po ete loboko na ngana loboko na soki to simbami to tamboli. Alléluia. Soki moko azali ya kolemba okomona loboko la yo simbie eza ko pesa courage za ko continuer. Pona nini parce que boyokani ezali. Pe Bible le bien soki batu mibali ba ko tambola nzela moko te soki bayokani te. To benga mi poto yokana to benga mi poto tambola nzela moko to benga ni poto sangana afin que bo continent Nzambe eya. Kimia ezala kati na biso esengo ezala kati na biso boyokani ezala kati na biso pardon ezala kati na biso compréhension ezala kati na biso. Amen. Amen. Pona tango osali moninga mabe soki ozali na bonzambe na kati na yo soki ozali koluka vamake bokondi na nzambe eya kati na bomoi na yo nakanisa okopusa na pembeni ya ndeko na yo mpona kosenga bolimbisi parce que oyebi ke likambo oyo osalaki eza mabe likambo oyo osalaki elelisi ndeko na ngai mpe ntango oyo kopusana na kosenga bolimbisi nyonso na kati na motema nakanisa ndeko na yo mpe ntango akomona ata likambo ngo ezalaki ndenge nini na ntango oyo opusani pembeni na ye osengi bolimbisi antuka ndeko na yo akolimbisa yo. Ponini parce que boza na posa ya kimia ezala na kati na bino soki nzambe alobi na biso na kati na makomi na ye awa alobi eke meme banyama na tango yango na meme banyama bakovanda esika moko meme tokomona awa tozomona lion na veau na ngombe bakovanda esika moko bakoyokana bakozala na bitumba te a combien plus forte raison biso bato oyo nzambe apesi biso mayele pona nini te tokoki kovanda esika moko te pona nini te tokoki kosolola te pona nini te tokoki koyokana te pona nini te tokoki kolimbisana te amen. Parce que esika bato bavandi matata ezangaka te parce que tozali bato moto na tozali na caractère na ye mais na tango tozali bana na nzambe na tango yo seli moninga mabe na kanisa bonzambe kosala kati na ope okopusa na pembeni ya ndeko na opo na kosenga bolimbisi en tout cas nzambe vraiment apambola liloba na ye po ezali liloba moko ya motuya ezali liloba moko oyo ezali kokangola biso soki totamboli na lolenge oyo tokomona bokonzi na nzambe ekokita kati na bomoi na biso. Mama Magi na apesi yo mwa lisusu mwa parole na mobiliser liloba kanga moko te. Nzambe alola apambola biso apambola pe musali na ye mama Sylvie. Amen. Nazotanga lisusu na Ephésiens 6 na kiti na C na verset 15. Mettons comme les chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Tonata chaussure ya sécurité. Bien aimé. Eza chaussure eza na makolo na biso te balobi évangile. Na 14 mama Sylvie auti koloba na biso ke tolata ceinture ya sécurité. Ceinture ya sécurité ezali te ke ceinture tokangilaka pantalon. Ceinture ya sécurité po tozala ferme na kondima. Ceinture ya kondima bien aimé. Chaussure ya kondima. Tozomona bien aimé tango Moïse bazoloba na etango akomaki na esika ya bunzambe tango balobaki na ye kalongola sandali me biso na bomutu na biso tokomisa yango sandali oyo toniatelaka mabele nzoka nde ezalaki alongola nanu mbindo oyo ezalaki kati na ye bien aimé eza mpe lokola ngai na yo sentire oyo balobi na biso awa eza sentire ya kondima. Omoni mutu soki azali kokende bitumba soda tango akendaka bitumba azalaka préparé bien aimé soki otangi chapitre oyo nyonso ya Ephésiens obandi yango na verset 10 okomona minduki nini oyo nzambe oyo apôtre Paul azali kotalisa biso bien aimé kanga ceinture pono mona bokonza likolo foko kanga ceinture foko kanga matoi foko motema na yo fezala munene ya kosiporte oye koya oye koleka oye kozonga yango wana bazoloba na biso ke to garde kondima na biso to kanga ceinture ya sécurité ceinture ekokweya te kondima oyo tokoabandone na nzela te bien aimé yango oyo ngai nalingaki nabakisa nzambe alola apambola biso. Alléluia. Amen. Amen. Soki na kozwa mwa liloba en tout cas merci mingi mama Magi kolo vraiment apambola yo na ndenge ozali kofungolela biso vraiment nakanisa ke moko na biso azali kozwa part na ye ezali vraiment esengo mingi na tango tozali kokabola liloba ya Nzambe boye molimo mosantu azali kososonisa moko na moko esika oyo yakutami par rapport ya liloba ya lelo que ton règne vienne oyo ezalaki teme na biso bokondi na Nzambe eya kati na moko na biso. Alleluia. Kati na vie ya moko na biso
kati na mokili bokonzi na nzambe eya. Awa eloko esepelisi nga lisusu ezali toujours na Esaïe 11 mais verset 10 elobi na biso boye: en ces jours, les rejetants d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Alléluia. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Gloire. Amen. Donc wana toza komona bokonzi na nzambe ekoya la makambo nyonso oyo ekokoma malamu. La nga nazali koyeba kolimbisa ndeko na ngai, la nga nazali kotikela molimo mosantu motema na ngai, nzoto na ngai adirige ngai. Le wana na comprendre tango molimo mosantu avandi na kati na ngai na koyeba kolimbisa. Tango molimo mosantu avandi kati na ngai na koyeba kokabela ndeko na ngai. Tango molimo mosantu avandi kati na ngai na koyeba kotia makomi na nzambe na kati na misala. Pe yango wana bokonzi na nzambe ekoya ekodomine likolo na ngai. Pe Christ akozala mokonzi oyo tokotombola tango nyonso. Amen. Amen. Pe mokili mobimba toko tourner ma miso na biso epa ya Christ, toko reconnaître yeke yende azali nzambe, yende azali le shalom, yende azali kolo oyo asala mokeli na nyonso, yende azali nzambe oyo azali likolo na nyonso, yende azali nzambe oyo tango oyo azali koloba likambo yango ezali kokokisama, yende azali nzambe oyo azali na nguya, yende azali nzambe oyo azali liloba oyo aloba yango ane kokokisama. Vraiment topamboli nzambe na mokona lelo. Pe Bible elobi na biso na lisusu verset oyo tozalaki na yango awa ezali na Matthieu 6:10. Matthieu 6:10 yango nde ezali que ton règne vienne. Donc tozali na besoin ya bokonzi na nzambe. Tozali na besoin na yango bokonzi na nzambe eya. Parce que tozali lelo kolela pasi ezali na mokili pona nu totikeli nzambe esika na ete. Soki totikeli nzambe esika tokomona ke bokonzi na nzambe ezali ya solo. Tozali kowelana, tozali na kati na bitumba oyo ezali biloko oyo nzambe alingaka te. Amen. Ezali bonzambe te kowelana, kofingana, kobunda, kotiolana. Ezali ba biloko moko ebongi to longola yango parce que biloko wana ezali ke Satan nde azali komemela biso yango. Mais tango totiki molimo mosantu akonza biso tokomona ete bonzambe ezali kati na biso. Amen. Tokoki koloba ke bokonzi na nzambe, règne ya nzambe ezali deja oyo balobaka ezali deja pe ekoya. Amen. Moko na moko oyo azali kotia maloba na nzambe kati na motema na ye azali kosalela yango akomona ete bokonzi na nzambe ezali kati na ye. Nzambe azali korenie kati na ye. Amen. Mais bokonzi na nzambe ekoya na mokona suka oyo ke mokili mobimba tokoyeba ko reconnaître nzambe parce que makomi elobi yango ke mokili mobimba eko reconnaître nzambe. Haleluya. Soki osali makasi te, soko olingi kotia maloba na nzambe kati na misala te, okomona kaka lokola bokonzi na nzambe ezali te. Mais luka kotia maloba na nzambe kati na misala afin que nzambe akonzaka mokolo na mokolo kati na bomoi na yo. Mokolo na mokolo belelaka ke Seigneur bokonzi na yo eya kati na bomoi nanga. Bokonzi na yo eya kati na mokili. Tokomona ete lion na ngombe bakovanda esika moko bakotambola esika moko. Tokomona bitumba ekozala te. Amen. Kolo vraiment ayeba kopambola moko na biso toyeba lisusu vraiment kotia oyo ezali ya motuya koyeba kobanga nzambe kolinga nzambe ezala kaka na bambebo na biso te mais ezala kati na mitema. Amen. Parce que nzambe amonaka mitema. Makomi elobi na biso awa ndenge totangaki ke nzambe ajijaka biso te selon apparence na biso. Amen. Mais amonaka mitema na biso ba acte tozali kosala maloba tozali koloba est-ce que yango penze ezali kowuta na kati na motema ou bien tozali koloba kaka pona kosepelisa ba. Vraiment tika ete kolo ayeba kopambola moko na biso oyo asilaki koyoka liloba oyo ayeba pe kotia yango na misala. Mama Magi vraiment kolo apambola yo na ngoma kitoko oyo tosi ko partager ensemble. Na lingai na loba lisusu mwa eloka moke na bosani na verset 15. Nkolo apôtre Paul alobi na biso pardon ke tolata chaussure. Wana toza na livre Ephésiens. Oui, Ephésiens 6. Amen. 15. Pona sosolisaki yango te. Zeli wana bien-aimé bazoloba na biso makasi ya kondima, makasi ya évangile. Zeli wana yango siko mutezo pesa biso makasi. Zeli wana balobi te kekende kotonga.
balobi te ke kende kotiola, balobi te ke kende kofinga, balobi te ke rando bien aimé, lelo rando comme une église, mais balobi na biso choisir ya kotonga te, ona ko chauffer bango, o bakoyeba ngai, mais balobi ke ya kondima pona ko annoncer évangile. Nzamba lola apambola biso. Amen.